Mbote na balandi na biso nyonso ya bonganya media nga bongo présentatrice na bino élégante sana ona mesana toujours komemela bino basango ya malamu o bolingaka mingi koyoka. Lelo so bomoni nga lati noir eza pamba te parce que toza na matanga ya nani ya mama na biso Solange Mindondo o akufi ya oti kotika biso. Corps na ye ezali bon na morgue ya cinquantenaire bakolela ngo ekobima lobi bakolela ngo jeudi. Pardon, ekobima lobi bakokunda ngo jeudi ekozala wapi na stade de martyr. Kasi lelo likamto memeli bino eza phénomène ya matanga ya ba artiste. Po ani ba artiste soki bandeko na bango ba artiste bakufi bakoka koza charge ya bandeko na bango te. Il faut kaka maman Olive nde aya kopesa enveloppe wana ya chocolat wana po na kosunga famille wana bakunda ndeko na bango. Est-ce que enveloppe wana o maman Olive ya kopesa esunga ka bango vraiment na ba dépenses nyonso bongo famille o mowe ya tiki enveloppe wana ekosunga bango soki mowe ya tika kibana bana o ya tiki enveloppe wana yango nde koza charge na bango yango nde kobokola bango toyebite. Maman na biso première dame maman Denise a outi pe kopesa enveloppe na mais enveloppe wana ebetami ata lisolo te ata presse moko te abeti nango lisolo ata comité moko te abeti lisolo nango. Famille wana ya maman na biso Solange bazui enveloppe wana ekosunga bango na dépense na ba dépense nyonso toyebite. Awa pe na lemba kiteza ya makasi bana lemba balobi ke mama Solange ya zaki mwana lemba il faut ebembe elela makaka kuna. Je crois que vous le savez bien, l'actualité est dominée par la mort de l'artiste et comédienne Solange Mindondo. À cet effet, aujourd'hui nous avons prévu faire cette émission avec le comité d'organisation de Bana Lemba, avec leur slogan Nalemba Mosenzi Azate. Nous avons comme invité président Roch Bokabela Bodo, Makalunga, président Gesho, Mama Milo, président Mayonnaise, président Kato. Ils sont tellement nombreux que vous voyez derrière moi. Et quant à moi, je sais déjà ma place ou mon micro ou la parole aux invités pour faire leur exposé, et après je vais donner la parole à la presse pour tant de questions par rapport à l'événement du jour. Président Sali. Salut. Président Roch, je crois que c'est pour la toute première fois que Toyamba Bino na émission au face à la presse, les émissions où ils ont conçues par l'association de presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle. Toyambi Bino par rapport à l'actualité du jour, où ils allaient la mort et artiste et comédienne Solange Mindondo, moko ya ba pilé na théâtre, moko ya ba icône na théâtre. Avant que les journalistes ba poser ba question, Toti Kelbino ici ka bosa l'exposer, bo se présenter, bana lemba boza ba nani par rapport à organisation ya obsèque ya matanga ya mama Mindondo. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas na bandeko ya association de presse en ligne du Congo pour une initiative Oyobo Sali. Pour Nabiso, c'est une occasion, tout le monde a zone d'ombre pour comme bana lemba honnêtement ko bangisa trop. Ya ngoto lingaki to longola équivoque wana. Merci beaucoup pour ça. Alors bana lemba baza banani. Bana lemba baza na bango bana lemba. C'est-à-dire bazali bana oyo babotami bakoli pe basali babandi musala elongo moko na mama o tozolela lelo. C'est-à-dire baza bana avenue ya Mindondo, bana quartier Mindondo, bana oyo babandi musala ba Mindondo bakuti Mindondo na musala et puis ba cheminer na ye. Yango nde tango sango ekoyaki tolobaki non Mindondo avant azala international. Mindondo avant akoma na ballet national oyo répétaka na commune à Kinshasa. Mindondo avant akoma na groupe Salongo oyo siège nango zaka na ligne wala na RTNC. Azaki azana no mwana lemba. Abandi musana awa abotameli awa. Ngaza mona télé eza pratiquement 5 minutes na lotoi. Sozo ba gesho donc aza pratiquement à 20 minutes na 20 minutes 10 minutes na Mindondo. Milo pana banso katika makadamo ko pa Mindondo. Mayonnaise ndenge moko, mama kalunga ndenge moko. Donc tozana no bana ya quartier. Nde yango tolbaki
Atasuki Mindondo azali artiste international. Atasuki deuil ezali national, mais sengeli bisope to la kisa na monde entier que Mindondo azalaki d'abord ndeko na biso. Soki auti ba répétition nae avant alala to kabolana moi vers to beti moi masolo avant akendokolala. Ya on tolbaki to sangana to la kisa bolingo na biso to la kisa bomoko na biso po to le landeko na biso po mukilipe et sentir que non Mindondo elle n'est pas tombée du ciel. Mais azaki pe kovanda na quartier moko ando vanda pe na commune moko na commune wana azaki pe na ba artiste ya ndo moni organisation na biso ya bana lemba. Voilà. Merci beaucoup, c'était là le président Roch Bokabela Bodo. Président, une autre question ça, quelle différence y a-t-il entre organisation Abino Abana Lemba na organisation ANTPC? Parce que tout le monde qui na ebembe ya papa na biso munderi banjilwa to pe bana changu basenga pe basala ba organisation na bango d'une manière ya ko rendre hommage et pas ya papa munderi étant natif ya changu. Mais je crois l'un d'entre vous, par exemple, Yomoko faire partie d'un comité à NTPC, Toebisu Papa Modero faire partie, je crois Bazala qui mal compris. Mais si vite-moi, tout le monde binotan bosu bossa l'organisation, tout le lamindo, nous rendre hommage. Hier on était dans la réunion du président Masumu, tout le monde même président Lomba Lobi que non, tous la guécho, tous la mayonnaise Modero, tout na bango budget organisation na bango et ça li combien. Bon mon a été que moi injustice c'est ça na sens wana. Bon, yango eza vraiment bien ndenge boyeli biso ba caméra pour te expliquer. Ndenge na lobaki ya bana lemba toza na biso ka bana lemba. Toza association ya théâtre te. Bana lemba eza bana quartier ya Mindondo. Bana lemba eza bana oyo ba répéter ba bandi théâtre elongo na Mindondo. Je crois bomona ki ata na liwa ya papa Simaro Lutumba. Bana lingwa la basombaki makambango. Nayolo. Donc comment on dit dynamique lingua la soki ni ndomba zalaki. C'est-à-dire mutunio sur na base na isika abandela masolo na ye et il faut soki likama ekoi bon il faut bango pe batelema. Biso nous n'avons rien à voir dans l'organisation ya ANTPC. C'est-à-dire Mindondo azali c'est une comédienne nationale et deuil naye eza national. Alors mutu oyaza ko organiser structure oyaza ko organiser les obsèques nationales ya Mindondo ezali ANTPC. Je crois que tourner à ta moko question moi na lemba moko a question soko tourni bango soki bango ne bazako organiser matanga ya Mindondo ba yebisa yo eza bango te ezali ANTPC. Ça dit biso tout ça ko sala organisation na ndenge na biso. Ça dit eza une disposition particulière contrairement à la disposition générale nationale au ANTPC za ko sala. Pour biso tout ça na débat ya kozwa ebembe et ya na lemba te tout ça na débat yako louer salle ya place à la Mindondo te on a une discussion ya organisateur principal au ezali ANTPC biso souci na biso zali nini omoni biso souci na biso zali mukili faut yeba ke lemba ezala matanga bien que barolela place nyonso bakopona nous on va s'adapter. Décision nyonso oyo ANTPC azako sala organisation nyonso oyo ANTPC azako sala biso to se soumettre na yango biso ne bana lemba to lobi lokola biso nde d'abord to kufeli mutu na biso et sengeli mutu nyonso tanga okota lemba a sentir que lemba eza na matanga pona lemba ele la Mindondo ANTPC akoya ko salisa yango awa te na lemba mwana ngiringira akoya ko salisa matanga ya Mindondo awa na lemba te mwana ya njili akoya ko yebisa bato ya lemba te que no bozala matanga et sengeli biso moko to telema ba notable na biso poso to tikaki bongo ezaka bon ANTPC gouvernement a décidé Mindondo ba ko chai na stade et puis bon awa na lemba kimia on dirait logo zate on dirait to bungisi mutute to komi ko zela jour ebembe ko bima. Allez, batunioso, na ba ozana tan, na ba ozana tante ba na lemba, ba vient na lemba ba notable à lemba, ba on est na stade. Ah, on a lemba comme si de rien n'était, alors que Mindondo avant à l'international, elle a d'abord fait la fierté de notre commune. Ah bah non, ça n'est pas la maison communale na biso, à la place biso Stobanda, na groupe Nyota, il y a papa Asana. Vous comprenez? Il y a un tolinga qui tout se mobiliser. Au-delà, il y a ba obsèque nationale. Et sengeli lemba oza loko la village na biso ba père na biso ba yaya na biso ba vieux na biso ba notable na biso ba mona vraiment en tout cas ba noyo baza na bolingo bazo lelande ko na ba impliquer biso na matanga pour toza na conscient to tia na mitu que non lemba toza na matanga donc toza na contradiction ata mon côté
na ANTPC ou azali organisateur ya ba obsèque national biso zaka dispositif moko particulier pour na koatiser bolingo kati na biso po baleki o bazota la biso bayeba ke non en tout cas na lemba na biso tozana na bolingo soki ekweli moko ekweli biso nyoso nde yango wana eloko biso to sali équivoque wana ezala levé définitivement tozana contradiction te na ANTPC. Voilà. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec nos invités. Nous sommes là avec aussi le président Gesho Pazawana. Bande Konabiso Yabana Lemba. Toyebi ki na ba obsèque nyoso. Organisation nango evotara budget o ebimaka po balela moko to pe mowei. Na ebembe ya papa Tshisekedi toyebi ke plus d'1 million o ebimaki po ba organiser obsèque ya papa Tshisekedi. Ya papa na biso lutumba biso to banda participer na ba réunion nyonso c'était $250,000. Ya mame waso ba nazale kutu inclus na kati ya comité d'organisation na nyonso esenga $50,000 mais ba bimisa ki $30,000 pour na kolela mais binobo ebisa biso nanu tozomona lokola ne bembe ya papa Mundweri monter ya budget batu batikalo ebate et puis ne bemba mama Solange jusque là bozbo ebisa biso budget o eza voté pour na osama kamunionso e bembe ya mama Solange Mindondo eza combien? Merci Moab pour la parole. Je pense que organisation Matanga comme le président Baudouin signifié eza ANTPC mutu eza organisé Matanga. La question sera mieux de poser à la NTPC, mais biso de rendre hommage à Mindondo. Le président Baudouin aussi fait partie de la NTPC comité. Voilà, aujourd'hui, je pense bien que le président est venu parler rien que de l'organisation de Lemba. Donc, je veux qu'il puisse y avoir une nuance là-dessus. Donc, biso awa Lemba pe. Tout ça, il peut budget na biso. Budget pe Lemba, comment est-ce que tu organiser Matanga à notre manière, Lemba Tech. Donc, voilà. Et puis, biso coûte une affaire de $6,150. Et jusque là, peine si budget n'a pas parce que Tolingi, Tim Kolomoko Rebima, va sentir que Lemba a rendu un hommage digne. Il y a combo, il y a Mindondo. C'est ça notre grand souci. Il y a un autre Tolingi peut créer une polémique là-dessus que le logo Bouelo, quoi que ce soit non. Donc Lemba budget n'a pas $6,150. Donc pour poursuivre, nous sommes sûrs qu'il est au courant parce que va s'impliquer et puis va louer initiative Oyo. Depuis lors, vous avez pour nous avoir initiative à Boui. On a profité de l'occasion pour féliciter les présidents Modero et président Bordeaux, on a président Lombe. Oh, le besoin qui initiative et tombe à l'embaltec. À l'biso étant exécutant, tout se soumettre dans l'ordre au PSAMI, tout le bito organisé et le Ndenge et Sengeli. Donc je pense que c'est ça. Question à curiosité, vous avez parlé de budget à $6,150. Na budget nabino est-ce que presse et ça n'a pas na ngona kati? Obisomoko na kati ya ba commission, ton la commission, il y a presse, média, la kati. Donc ceux qui presse na bino egezana posa, ya okuta na c'est-à-dire que presse au pebiso ton na kati kuna. To lobite que au to ma ba che la kabiso liste ba bike abonde ba zumbo kuna donc photo que nous avons kuna te biso to ligi na presse à comprendre que parce que na kata limba to na ba journaliste internet et belé balobi bango moko bazwi na charge wana. Charge parce que tout le ça ma camunion sur tout au moins un budget colossal mais jusque là tout ça présenté dans o Sengeli na nona donc toi na département où ils allient à presse et médias ils géré par du Mekina ba trésor nzazi bazali wana donc ba simbi na technique on a Nagilengo qui m'a appelé lelo waza la bouche autorisée à président Denis Kamba qui m'a appelé ce matin donc bandimi ko consolider qui pour ça la biso moi bien voilà. Alors si je peux compléter Gesho par rapport à la question à la presse, au moni solobi ce qui presse pas à Katiwana et ça le rôle là tout ça la cotisation tout collecter bas fonds pour nato zobambongo. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire auto rendre eza ba hommage, c'est-à-dire ça les contributions ya ba artiste pour na rendre hommage na ndeko na bango. Moi je pense que le quoi tous alaka donc presse tous arana bango ba partenaire et que c'est un peu bango pe bayana apport na bango pour na tole la Mindondo mais s'il faut s'exprimer en termes de budget
c'est-à-dire au sein to revoir sur budget on a pour n'engezawana il faut acteur moko pe sur na ngazwa caché na ye or biso toujours réfléchir en termes ya nino ate budget wana ezali nini c'est-à-dire ba location ya ba podium pour to lingi to cha podium wana et ça la tama 3 jours ba artiste ba le kaka ba ça la spectacle il faut te louer vidéo projecteur to somba tissu pour to projeter ba film na ye sonorisation ba banderole matage ko monde déjà ba banderole budget ngo budget ngo zali eza budget dépense eza budget te pona ko cacher na biso ça ba spectacle to foot maraté donc ceux qui presse bazape balinga ya kolela na biso bango pe il faut ba la biso contribution na bango pona bo la biso bolingo oyo bozaka nango et pas na biso parce que biso lelo soki mutuma après ça kufi tokoya kolela na bino sans pour autant to luka bon soki toye mama kalunga ye na matanga presse bon na retour na il faut pesa monga carburant bien bon ngani non ils bon outil donc et c'est nga après on a bino parce que to ça lango bénévolement pour na kolela ndeko na biso. Non, na sepeli kutu trop nengo lati déjà noir j'espère que matangeza ezui batu c'est-à-dire que ezui nzetete po belé na mo ba congolais belé lelo toza matanga na kutu ebimite na moni congolais na ebité congolais za modèle nini azui matanga ya bapaya azui matanga ya tipo nani kuluna oyo abando beta musique Didier Arafat un simple kuluna moko boye aya na musique pona kwa mbriaka bato musique kutu beta katina teng bang 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 kuluna moko boye musique lelo ba congolais bazolela e plus que mindondo osomona faux OK biso tuko toza matanga munene parce que soko tali bien en réalité mindondo ça plus que Didier Arafat na mboka na biso mais lelo congolais azolela type wana kuluna wana Didier Arafat ndene ti congolais kisasa OK biso to kufeli de Didier baza na ngola wana bakufi mibale congolais aleli bangoti mais pour la simple kuluna bazolela ye bon ekamusinga trop matanga mama na biso mindondo ezobima lobi ezobima lobi ekozala na du cinquantenaire place bachaki na mort ezobima lobi po bacha na stade de martyr donc na kosenga organisation j'espère que ça bien par rapport à que l'état quand même a tient moi contribution na yi sko ba comédien vie masumu vie na biso sai ozo comprendre bazoko bebisa musala oyo parce que ti sikoyo eza na place moko te ba wiki no basoma biloko moko boye po bato baya matanga ça dit beaucoup mo exiger bato basoma biloko moko boye baya na matanga est-ce que matanga baya kotala mutu bien baya kotala bembe baya ko lakisa bilambo bien baya ko lakisa babacho bato basomi nazo ça rappeler maman na ndeko na biso junior moyo donc pona nga babacho na folo kabela bato fele ozo comprendre faut kabela bato fele au lieu oteka ka ba 1000 francs ya musala ni nozo ke nango wapi yebisa biso 1000 francs na ekota wapi ponga na kosoma na nga ngote ozo comprendre nga na kosoma na nga ngote mais en réalité matanga ezo bima lobi bakundango jeudi donc biso tout ozala wana potole la maman na biso elongo to boy ba désordre to boy maramba ki comédie na bino boka mata comédie na bino bosala na TV boya na ngona matanga po mutu akozoka maman mindondo azaki simple comédienne te azaki pe mutu abato azaki artiste c'est-à-dire que ba musicien baza na droit baya kolela ye ba saper baza na droit baya kolela ye ba journaliste net ba biso boy ozo comprendre ba cameraman net ba Dimitri faut baza la wana to boy que non bino bosa soki parti pris moko boy c'est-à-dire que na matanga wana ba mona ba comédien moko boy o te biso ba comédien po ndenge za boy ba comédien kutu balela ka ba tuté en réalité makama bana lemba wana papa na mama na nga na yebisio ke batika ba buzo ba wana ozo comprendre batika ba buzo ba wana lemba ke bana lemba balobi banani baza banana na mboko oyo oh tango ozo ba ke bana lemba bako silika e bongo ba o bakufa kala bana lemba fola bayati ozo comprendre batika ba biloko wana ke matanga mama mindondo balela ye on est net commune moko boye ça dit que mama mindondo faut balela pas commune ça dit bato commune wana balela mama mindondo non matanga eza batu nyonso te ba ngoma lobi poye na lemba ya ngoma balela na lemba lingi koloba te ke faut balela ye ka kuna papa Lutumba bana lingwa la tongo balela bango wapi ozo comprendre presque artiste azaka na frontière te batika ba buzoba wana eza ba buzoba ozo comprendre soki ezala ka bongo nani papa Wemba akufa na Côte d'Ivoire balela ye wapi ozo comprendre donc batika ba buzoba pamba ke non mama mindondo azaki mwana lemba te bana lemba fa balela ye na lemba te
Vous comprenez? Maman Mindondo azaki artiste et comédienne. Batutu ba yebi faut ba mukimobe faut ba la maman Mindondo. Ezana trenenge ezana Didi Arafat akufi kuluna wana kufi na Côte d'Ivoire. Ponga na benga ke kuluna musala bando sala musique na yeba kiangote. Vous comprenez? Ke ba silika batu ba boma papa we mabango wana ngaku tukalinga bango te. Ozo benga artiste na bango kuluna. Kuluna batu ba boma papa we mabango wana. Mboko na ba artiste ko ba artiste ba kufa net baje. Talaka mutu pena olongwe pena par exemple na moto. Il y a côté le maboy ti ah tu échangeur. Est-ce que linga bana na yo? Est-ce que linga moi si na yo? Au moins te azaki parenté. Azaki parenté. Donc bato bongo vraiment pour nanga tokole la bangote. Ce qu'on ndenge bazole la yekuna na Côte d'Ivoire. Congolais te matanga na ba Facebook, Congolais te matanga na ba YouTube, ache matanga na ba WhatsApp. Est-ce que zo concerné biso? Ya maman biso. Ya maman Mindondo na biso e community pour la kobosana. Congolais bosana matanga maman Mindondo. OK, c'est faux. Viens masumu bote ba bêtise bozo sala wana matanga maman Mindondo ezateke pona bino ba comédien ou bien ba comédienne balela été et yindaka awaw vie de loin accueilli Afrique du Sud. Est-ce que comédien basangisi mbon pona kotinda vie de loin Afrique du Sud bango to ba mili balielie ba bongo wana ozo comprendre bango to ba balie ba mbongo mutu abimisi mbon eza maman Olive Lembe Kabila mutu abimisi mbon po batina na Afrique du Sud. Mais bato ba patron bino bolo ba nga comédien patron o ngai kingani bato ba français ba Caleb fa ba sangisa ba mo batinda batindi ete pona nini ozomona pona ko ba ke matanga eza batu nyonso bana lemba batika biloko wana ti lelo ba bundaka lemba c'est Paris faut ba bundela lemba za la Paris ozo comprendre batika ba matanga ti lelo lembe ko tikala ko za la Paris te po ba sala pe makambo ya malonga te ozo comprendre ba bundela makambo na bango lemba c'est Paris c'est ba kata to refait ba kata soke changer ba kata kuna biso toza kuna te matanga maman Mindondo fo mutu to alela ye mboko yo etona batabana baso surtout bana lemba wana ozo comprendre ba koya te ba imposer na mboko na kisaso ke non ndenge za boy fo balela ye boy te e osimba te ozo comprendre mundo balela ye wapi il faut balela ye kana lemba pena na commune lemba kaka na commune lemba wana et dans sens te après bango kutu banani kutu bazaka pena na be na wa déchaîner makambo belé be masomo en tout cas na ndenga fote tika batu balela mutu na bango ça dit que tika batu na balela artiste na bango bo tika ba parti pris wana ça dit que matanga ko makaya ba comédien kaka poto mona vidéo akenda Afrique du Sud ba comédien basangisi mbongo ata moko te bango to nga patron des EBO ngai boye nga ba français ça bato ba français ba Caleb basangisi eloko te maman Olive Lemba bimisi mbongo na etindi bango ça dit que mutu soka ko tant que musicien ou bien artiste il faut batu wana balela bango mona ça dit Congo mobimba batika kolela Didi Arafat azaki kuluna Congolais botika makanisi wana toza matanga munene zwi biso awa de Didi na biso bakufaki lelo bakundi moko lelo ozo comprendre na moni Congolais acha tate akomi atate na Facebook mawe inshallah boy to moni kaka Didi Arafat akufi kuluna Côte d'Ivoire wana kufi Congolais kamati matanga acha na WhatsApp acha na Facebook ou alonu au peuple moderne les grave loba boketi peut-être ba Didi na msana ba banani ba Didi abeta la musique te c'est-à-dire que soko beti déjà musique comme yemba o déconner là Didi musala na ye ezalaka kaka toujours ko beta la musique na boîte Didi ayemba te ozo comprendre soko mon Didi ayemi ça dit ka comme musicien siko yesu ko tanga yaka na molonga ba musicien Didi Arafat akoma ko kuluna tangelanga nzembo moko oyo yebi Didi Arafat ayemba mutu moko yo tu peux imaginer mutu oyo alingi basi alingi bana na ye akotama na moto modèle wana ata ba wewa biso to sirnoma bango ba wewa bata moto ozo comprendre Congolais tika biloko wana bolela Didi Arafat aza Congolais te aza Ivoirien aza étranger batona ba papa wemba batona ba papa wemba na zana kana na bango akosaka na kutu te ozo comprendre ko segate trop c'est trop to le la papa maman na biso Mindondo matanga ezobi malobi j'espère que avec l'aide du Seigneur tokozala wana to boyi mobulu ezala soki bana lemba ba obimisa mobulu bandal pe ba obimisa mobulu bandal ke ape mona bandal artiste bazaka na frontière te ata mutu abandu na ko uta bandundu mari misama akufaka to mona bato ba uta kitika sumbalesa est-ce que mari misama azaki mutaka sumbalesa artiste azaka na frontière te ba olele partout batika ba buzo ba wana si lelo bango fo ba vandela lemba na bango ba bundela ngo lemba c'est Paris kuna ba bundela lemba ke ba bundela matanga ba bundaka te j'espère qu'avec l'aide de Félix Tshisekedi oh akobunda ba kangaye soko oza kingani ba kangao ozo comprendre donc pour na ko terminer j'espère que on mbongo maman Denise première dame a pesaki maso na ngebetamite mama mbongo yango wana artiste mo talo beliango biro masumu nanu ezalaka wapi konga na yebaka te na mboko yo masumu aza soki président ba comédien bien sûr bureau nezalaka wapi aza na bureau te nani okamati bureau ba comédien Congo mobimbo ke ko tchanga kuna na place non identifiée
okamati pena biloko ke ko chance non identifié ça dit comme ko pena bana na yo pardon s'il vous plaît makambo pena l'été faut atalela makambo ozo comprendre état de droit za posa ba makambo ana te bango tout ba kokufa mais batika kolia mbongo muwei muwei wana tiki bana na ye ozo comprendre muwei na tiki famille na ye il faut ba mbongo wana yango ndana zo senga na junior moyo wabuke baba chozo teka 1000 francs wana en tout cas sincérité il faut ezala donc bateki baba chwana okamati mbongo bo compter bimi combien ozo 1000 francs c'est pas donné à tout le monde mbongo eza passé parce que mbongo wana ba pesa en famille yango na zo tuna soki nga lobi na monika junior moyo ba komota mwana kecha tukanga na kutumba ko moto bon pona ngali lo ba suka ezaka ke na ko lo ba suka te po matanga na no ebimite nazo mettre ba congolais tout bazo la Didier Rafat en désordre ça dit que bazo le na WhatsApp congolais kamati matanga mupaya tiango na WhatsApp neti aye et pourtant ba mama mindondo ba kufi na mboko ba te ba na ba WhatsApp te simple kuluna wana ya Côte d'Ivoire wana tu peux imaginer mutu akota mwana moto bongo otamo na moto kolonga bandalunga ti échangeur pena à côté na babolinga moi sinon na bana pona ko sisi ezaka tolela mama mindondo aza congolaise ya mboka na biso aza kinoise asala musala ebele na mboka oyo apesa ba éducation masse na télévision photo lele na bopeto makama basalite bana bo soki lemba soki bana ndenge wana makama atoli soki bango bakoya na kilemba na bango lingwa la pe ko bimisa pe ki Washington na bango bandal pe ko bimisa ki Paris na bango poti lelo babundela Paris po lemba ti lelo ti lobe ko tika ko koma Paris te banda lunga kaka po sika wenge banda esika komina bafali baseleo awa pe oyena lingwa la komina bavie na biso lutumba baza tellement belé ta kuna lemba ezana nini soki bakamati mutu ala bakekole bakolela bango mokoti nani akoya kuna omonte eza babuzo ba pona ko silisa na opesa na mbote na président Ferregola na yebisaki bango ke Cameroun ekoto sabato sa te bango banani et puis Vincent s'il te plaît makambo seleo na fali etaliote ozo comprendre soko za journaliste il faut ko ta makambo na ki journaliste makambo fali pupa na seleo etaliote Jean Vincent wanga na zo ba mutu moko miyebi déjà Vincent Keba oza journaliste sala musala na yo makambo seleo etaliote vena nga seleo scam Poutine Marc Olivier Makandi mukolo bana no ba koyeza mukolo bazoke no kuna mama mindondo na kozala obligé na za na matanga parce que on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins ozo comprendre na pesi mbota trop na vieux na nga yada dango bana na pesi Salomon Lutumba azongi déjà moi na papa Lutumba na pesi ba mbota trop tozaki zaki na ye déjà apesi nga ba bilambe belé bon journaliste a vivre na matolo ça termine par bonjour merci beaucoup na Sankara de compte Sankara tendance dit minga la sirène balinga ki ba enlever ye ba enlevaki mais inchallah Marie Bongola tokenoti na suka TV eza radio te et puis internet eza bible te moko na ya côté nzamba pambula yo awa makamba bible église eza te toko finga na net ye toko finga yiti ko bana yeti lobby Fabega soko zelaka ke non Karine Mokonza senga we ranson vient na biso we ranson na fali poupa pardon okozela ti okomona ngote ozo comprendre po Karine Mokonza za la pembeni okozela ngote okomona ngote et puis il faut consuler na nini obabengi esprit mumpe bango mongo aye na esprit mumpe il faut akutana na Robino Mundibu bayokana nanu puisque bango na bango basambela église moko mbala na nga liboso pe asuka na mona bato basambela église moko bayokana kate ezane ti Robino na Fabega bayokana kate siko ye oyeli biso système ya esprit mumpe par rapport à quoi ozo finga monia ke opese $300 de pli ozo lebela ngo na télévision bato tout bayebi makambo na zolo ba soki peut-être bato bafingi nga na ofinga bango peut-être est-ce que pasteur na bango pa yebi ke bayebi basolo la kate Fabegas na Robino basolo la kate basambela église moko siko ye Fabegas aye na esprit mumpe wana benda kony basolo na Robino Mundibu avant un esprit mumpe merci beaucoup j'espère que bato tout balinga ka bogar de la poste congolaise inchallah na kozala na kobanga na kozanga kolia na kozanga komela maloba na kozanga jamais pour mokili sami na lilobo comprendre voilà merci beaucoup na Dimitri Bonganya malobi ya ngande makambu di bato sate bango banani bana lingwa la tuna linga kabino na tina po balobi lingwa la c'est la base lingwa la awawa balobi Washington ne tombera jamais tous toujours ensemble voilà j'espère que bato tout balinga bogar de la presse congolaise bokende déjà ko commenter déjà kuna bogar de la presse congolaise na WhatsApp plus 243 9 74 81 88 plus 243 9 74 81 88 bogar de la presse congolaise page officielle so rominga bogar de la presse congolaise komelanga kuna to finga na kuna passer azate mungu na soka ye to kolagisa yende to lagisi déjà kizamina nenga zo tricher na nchiki omoni ngote kalamba bon na bon na lokolo bebele te bon TV za radio merci beaucoup merci na bino nyonso bino mo aussi komona aussi kolanda ndenge artiste na biso auti koloba na biso bino mo boyoki bo comprendre merci na bino nyonso vous a toujours branché na Rolanda chaîne na biso bo s'abonner mingi bo s'abonner vraiment bo za décider na linga bino mingi bye